bandeko mbote mingi mutu nyonso akozwa message oyo aleka na kopaza yango Kongo mobimba bakongolais ya distrika nyonso bayoka bayeba surtout bakongolais bazali na parti ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Chapwe bazwa message oyo bapanza message oyo euti la Fédération ya France Outre-mer ya parti ensemble pour la République ndeko zuba information oyo nyonso na lombangu pe tolobi to partager yango tozo partager ba information oyo pona kobikisa molimo wa mutu pona kobikisa bomoi ya moko na biso oyo akangami na aéroport ya Njili na kombo ya monsieur Salomon Idi Kalonda oyo azali conseil spécial à Moïse Katumbi bras droit na ye et azali au représentant un parti ensemble pour la République chargé na région à Grand Kivu oyo azali ko rassembler Nord Sud Kivu pe Maniema. Bandeko mbote mingi mutu nyonso akozwa message oyo aleka na kopaza yango Kongo mobimba bakongolais ya distrika nyonso bayoka bayeba surtout bakongolais bazali na parti ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Chapwe bazwa message oyo bapanza message oyo euti la Fédération ya France Outre-mer ya parti ensemble pour la République ndeko zuba information oyo nyonso na lombangu pe tolobi to partager yango tozo partager ba information oyo pona kobikisa molimo wa mutu pona kobikisa bomoi ya moko na biso oyo akangami na aéroport ya Njili na kombo ya monsieur Salomon Idi Kalonda oyo azali conseil spécial à Moïse Katumbi bras droit na ye et azali au représentant un parti ensemble pour la République chargé na région à Grand Kivu oyo azali ko rassembler Nord Sud Kivu pe Maniema azali candidat aux élections législatives de la province ya Maniema abandaki kozwa pepo po akende Lubumbashi longo na président Katumbi ndenge biso boyi bayi kokanga ye na aéroport ya Njili tozali kopesa ba information sûre et fiable banani bakangi ye ezali volonté propre ya président de la République Tshisekedi Tshilombo mutu atindi bakanga monsieur Salomon nani azali kopilote équipe oyo ezali kokanga ye euti kokanga ye pe bisika babomi ye tozali ba information nyonso na position na biso ezali équipe de choc spécialisée dans les arrestations et enlèvements du régime en place ya tribalo ethnique ya monsieur Tshisekedi Tshilombo nde batindi bango bakende kokanga ndeko na biso. Alors camarade na biso pour l'instant azali détenu na ba élément ya ANER mais bakende kokanga ye ezali ba garde républicaine déguisé na bato ya ANER balati civil na aéroport ya Njili bakangi na pied d'avion précisément avant Abutapo akende Lubumbashi alors que le président Katumbi azalaki déjà à bord de l'avion. Ezali précisément par le 7e direction chargée des investigations à ANER de la direction na bazali kokanga bato ezali kaka bato bakangaki Mike Mukeba inde bangwana kaka bakangi kaka na mutuka wana
Alors ezali dirigé na directeur na bango comme na M. Kalala Moussambi. Oyo code na ezali 7000 alias Bota Bota. Le ye moto akangi. Alors azali secondé na M. Félix Kimbangu wa Kimbangu. Code na ezali 7002 chargé des opérations. Et puis elandi sami na M. Papi Kumba. Code na ezali 7000A alias Pichen, chargé de l'administration. Batouana nde bakangi ndeko na biso Salomon Ilikalon. Bisika bamenini ezali na 100 avenue Nguma na Mbinza. Nde bisika bafandi ici na direction extérieure ya ANER. Nde kuna bisika azali. Alors biso tozali na bacoordonnées nyonso o tozali koyebisa bino tokotika tante mutu nyonso akozwa message oyo ayeba ko transmettre yango. Spécialité la bango ezali nini? Soki bakangi mutu basalaka ba assassinat froid to ba empoisonnaka mutu po akufa après quelque temps. Ça veut dire que même ata soki ba relâcher de konabisi loka tozali ko réclamer pe ko bunda tout ça la attention ko sala ba examen approfondi tina poto pona koyeba eloko nini batina kati na nzoto na ye. Bato wana bazali na batike ya ba poison moko rare, inconnu pe indétectable. Indolore, inodore. Pour appliquer seulement dans bazali kosimba sinon na baporo ya pono surtout na mandefu parce que tokata ka mandefu et ko taper et pays ko sala musala mabe na kati ya nzoto ya mutu. Alors to sengi na bakongomani nyonso, to sengi na ba i politique nyonso, to sengi pe bana nyonso ensemble pour la République to telema. Mutu nyonso akozwa message o ayeba na ko partager yango en maximum et comme la batu nyonso. To tindi ba coordonnées précises nyonso par président Moïse Katumbi bazana yango. Bakoza la surprise bayeba ndenge tuibe sika wana ndenge tuiba kombo ya batu na ba code na bango na musala na bango. Nous sommes dans l'investigation profonde et dure. Donc bayeba ke toyeba kombo ya batu wana toko déposer plainte toko se constituer partie civile pour na koyeba ko déposer plainte contre batu wana nyonso. Bazali ko cibler batu nyonso bazali pena ya président Moïse Katumbi batangaki maki mukebai bakimisi safu bakeko brutaliser mama afuta balongole bilamba bayokisi mama ya batu soni na kati ya réunion toko ndima soki mokete. Le projet d'avenir pour na bango ezali nini? Président Moïse Katumbi atika la libela na katanga atika suna Kinshasa te. Ezali ba affaiblir ye ba enlever tous ces lieutenants de valeur autour na ye si manango ye moko ba compliqué. Bazali kota la Martin Fayulu te, bazali kota la Sesanga te, bazali kota la Monsieur Matata Pognoté parce que balobi adversaire de taille ozali puissant oya kosunda bango so pour que lobby pouvoir les la renverser bayebi que ye muto rambesa Kabila yango bazali ko sala. Souvenez-vous Chebe ya akufa boye na bazana bakanga na chauffeur na baboma bango ba etufa bango. C'est la même type d'opération zali ko zala mener na minute oyo contre monsieur Salomon Ilikalon. Yango to singina batu nyonso botelem. Bolanda biso na tango zali ko ya to kopesa bino encore d'autres précisions. Nous avons les noms précis. Il y a bateau bazali ko pesa ndoma information oyo mais nous gardons d'abord en secret ba comment yango pour les épargner. Mais nous sommes au courant de tout au détail près na minute koya de seigne na bino bo diffuser au maximum audio oyo et comme bisika nyonso bato nyonso bayo kango tina présence république bayo kango. Mutu sali congolais on a posé à état de droit na kimia et ba congolais ba fakina occupation yango comme il faut à diffuser. Yango biso fédération la France et outre-mer et ensemble pour la république. To sengi sans délai sans condition, libération immédiate et sans condition. Il y a M. Salomon Ilikalon Sikoyo à la libérer et attaquer dans l'occupation librement et à bénéficier de droits civiques et politiques sans aucun problème. Et puis santé dans son intégrité en bon état. Ceux qui croient que c'est Ali, M. Tshisekedi Tshilombo, ils porteront le chapeau. Nous avons le nom, il y a Batou Nyos, Basali Moussala, il y a Mabé, il y a Salité. Il y a Zali signe, il y a fin à pouvoir. Il y a un Zali Kolobaboy. M. Tshilombo a sa coquille. Élection et pour ça, battre papier, battre chez Baïba. Comme on a eu pour on a mis le Sukiawa, on a l'ambition à le manque de Simato, Coupé Sabino, parce qu'on a la précision, les alliés dans la déconnexion avec le Sala au PNP, Coupé Sabino, Makamounos. Merci. Wabino patriote congolais, président fédéral et ensemble pour la République France et Outre-mer, de Coupé Sabino, Bakombo après. Merci. Membre du Front commun pour le Congo, réunis ces jours avant d'examiner la situation générale du pays. Et particulièrement l'évolution électorale et la situation générale du pays. S'agissant de la situation générale du pays, l'opinion nationale et internationale retiendra que celle-ci est caractérisée notamment par l'incapacité notoire du pouvoir en place de
préserver l'intégrité du territoire national et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, tant dans la partie est, Ituri, Nord Kivu, Nord Katanga, Akabambare dans le Maniema, Ango dans le Bas-Guélé, dans la partie ouest, territoire de Kwamut dans le Maïndombe, Congo dans le Kwango, Pagacha dans le Kivu, Manimba dans le Congo central, etc. Le plus grave, à Kinshasa, capitale et siège des institutions de la République. L'abandon d'une bonne partie de la République entre les mains des forces étrangères, conséquence d'une diplomatie irréfléchie. Violations flagrantes, manifestes et récurrentes des droits fondamentaux reconnus à tout être humain, à la presse, à l'opposition et à la société civile, droits consacrés par la Constitution et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la République démocratique du Congo, notre pays. Appareil judiciaire à la solde du régime Tshisekedi, insécurisant les judiciaires. C'est ici l'occasion d'interpeller la communauté internationale, d'être impartiale en sanctionnant les commanditaires et les exécutants de ces violations. La dégradation de la situation sociale et économique du pays, caractérisée par la chute vertigineuse du franc congolais, face à une flambée des prix, entraînant une perte de pouvoir d'achat comparable au pire moment de l'histoire de notre pays. La gestion chaotique du pays, caractérisée notamment par le tribalisme, le détournement ostentatoire des deniers publics, la corruption, la concussion, l'enrichissement illicite, insolent et honteux. Du processus électoral. Quant à l'évolution du processus électoral, nous réaffirmons notre position maintes fois exprimée de participer aux élections dans les délais constitutionnels à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par les composantes. Une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois en la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Il est constaté malheureusement qu'à ce jour, rien de tout cela n'est fait et que M. Tshisekedi s'entête à organiser les élections avec sa CENI monocolore. En plus, l'enrôlement des électeurs qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que l'Assemblée nationale examine ce jour s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et d'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables et décriés par tous. En effet, la cartographie électorale, la distribution des kits d'enrôlement se sont réalisées sans tenir compte de la démographie et de la superficie des circonscriptions électorales, de sorte que les circonscriptions électorales sous-peuplées se sont vues augmenter les kits et par conséquent du nombre de sièges. Des mineurs ont été illégalement enrôlés et plusieurs personnes disposent à ce jour de plusieurs cartes d'électeurs. Des matériels d'enrôlement ont été retrouvés plusieurs fois entre les mains des particuliers. Les cartes d'électeurs s'effacent au bout d'un temps et deviennent inutilisables. Comment reconnaîtront-ils les électeurs le jour du scrutin? Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans le pays. Fort de ces constats, plusieurs acteurs politiques de la société civile et acteurs politiques ont rejoint notre position. Pour l'état des causes, nous tenons le pouvoir en place pour responsable de toutes les conséquences qui résulteront de ces élections frauduleuses et chaotiques qu'il tente d'organiser. Par conséquent, les députés membres du Front commun pour le Congo décident de ne pas accompagner la dictature de M. Tshisekedi ni les hold-up électoraux qu'il a déjà planifiés et ne vont donc pas participer à l'examen et au vote d'un projet de loi déjà biaisé et corrompu aux conséquences dramatiques et incalculables sur l'avenir de notre démocratie et de la République. Fait à Kinshasa, le 29 mai 2023, les signataires. Nous ne savons même pas où on l'a amené, nous ne savons même pas ils étaient de quel service, sont arrivés avec une Jeep blanche, armés jusqu'aux dents, comme si ils étaient en guerre contre les conseillers Salomon. Terima kasih.